Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki oh et les Adassa chou de mon cœur. Est-ce que vous êtes là présent? Oh yeah. Tozo senga na bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati Adassa Temo TV bo sauter ba pib na bino te. Papa Lombe, papa Nangai, président de président. A des fois tant to ya ka koloba makambu na yo, c'est avec beaucoup de douleur au cœur. Donc pasi na komona ke oza papa mais ozolingo pesa kaka tor côté moko ozolinga kaka condamner ka côté moko mais papa Lombe moko peso ko fandi ozongi na yo moko baka ezebele toza na ka ya belle vie toza pe na ka ya sila toza na ka ya peshanga bato dina na pe bazali bango nyonso bayokisa bino sonite bango nyonso bafingisa bino te bato yo modi ya ko modire ezaka bato asila bato yo moni ki ko modire ezaka kasila non il faut ça la juste il faut ça la papa moko juste si laza pour rien si laza innocente si laza victime lokola biso nga Adassa nazalaki fan natalaka SB natalaka théâtre ma na bandako loba te na YouTube ne ko sala chaîne nanga parce que na moni injustice eleki mutu nyonso komi na audace mutu nyonso zoya ko finga sila ndenga lingi mais papa Lombe tango zoya ko loba makambu tango zoya ko réclamer tango zoya ko maudire il faut ta la paix banani bazo banda makambu po le babando fingama papa Lombe est-ce que babiso to fingao to vandela penza na kiti to banjo fingo ndeti nga na yaka soki na yoki ke mama moko afinga kisila mama moko alobela kisila papa moko alobela kisila to yaka avec beaucoup de respect mais papa moko tika osala injustice oza papa eza kitoko te no sokaka o sala ka be mission ba sortie médiatique na bino nde komo sala bo fingama bo vandika boyo wana osala émission groupe Simba na ebite soki kufa to eza kaka na ebite so bosala ba vidéo so bosala nini je ne sais pas mais botika na okusila tranquille au moni titre na biso nde beti bino irréparable il y a des choses tokoki susu ko réparer te il y a des choses qu'on répare jamais ndeti bino eza ekiri na bino groupe Simba nasi la bisalu boza irréparable bokoka lisuko bongisa te parce que eloko tango ezalaki mukie bokoka ki obongisa ngote eye munene donc ata kutu bokomi na façon ke bopesa na bambote si la bandozala toujours na bobangi na bino parce que bosanga na bino nyonso contre mutu moko ba marina ba popine si la benga bango baya ko jouer na kati ya SB ba boya mais baza na problème asila te nyonso wana parce que belle vie ayebisaki bango bongo mama poussière mama makolo poussière mama mofibi mungwa ayebisaki bango ke bokendaka te pa SB totalaka ba télé tournage omonaka tomoni mwa publicité moko ekoti bambwakela o bango basalaka contre sila mais na tournage ya sila bomona nani aye kobwakela bino papa Lombe bato bazofingiso eza sila te oboti bana kombi obimisi bana ebeleti mais moto azofingiso eza sila te soki ye moko belle vie aza ngra epa mama via muta bimisa ye aya je m'excuse aye na groupe na yo siko aza na bataché de prince na ye o balandake partout bakoma ba garde corps bazolande partout koya koloba koya kosala ba n'importe quoi mais kaka po na boyoki sila abwaki mida na ese bino wana bongo oloba nini pona makambu ya mama mofibi mungu atambola na ba garde corps ne partout na ba matanga partout oya koloba kako maudire sila malédiction sans cause eza ni le sans effet ezala na buto ezala na moye kozwa sila te po asali eloko te sila tinda mutu te aya kofinga ondeti nga je ne connais pas sila na loba ngo maintes fois ata mokolo moko te sila tikala kobenga nga Adassa merci pour na ndenge odefanda nga Adassa boy non nayebi ye te naya kosala musala na nga parce que je vois que aza victime ya ki motema mabe na bino
botika boy ko papa botika boy film na biso linge banda bolingi boye la biso ba problème bolingi makambu donc baku tozala na distraction te tozala concentré na kati ya sila bisalo officiel film na biso irréparable DG bandi makambu tango donc kozala somo tozala wana branché to sotaka ba pibite na kati ya Adassa Temo TV. Papa